bakoti sur mayele ya kilesibienne, bakoti sur mayele ya kimuibi na mutu, bayiba intelligence na yo. Ndoso mona mutu akoti na prière, abondeli à l'équipe na ba délivrance, mais changement ezo salemate, changement ezo apparaître te na kati ya vie. Pourquoi? Parce que bazwa conscience na ye, bakanga yango quelque part. Nani akanga conscience na yo? Nani akanga intelligence na yo? C'est tout un combat. Combat ya makasi na vie na yo, ça commence premièrement au niveau de la tête. Combat makasi. Nde tozomona mwasi ake kosala kisi, mobali ake kosala kisi, po akanga mayele ya mobali yake, nyonso kolobelela mobali to nyonso kolobelela mwasi na ezala wi. Na viva yango deja awa na Kinshasa. Bandeko na biso abasio bauta kapoto, ayeya na Kinshasa lingani na mobali. Mobali lokola comprendre que moi suis azalaka na moi possibilité, mobali akei asali fétiche, asali kisi, akangi mayele ya mwasi. De la manière à ce que même ata batu balobi ndenge nini ye azoyoka, do ye kutu do bakanga ye, ndozo mona mwasi akomi kizengi ya mobali. Mobali akomi kizengi ya mwasi. O batu bazokamwa oyo couple bavivaka ndenge nini. Ndeko na bengi suyo. Ozali homme marié, ozali femme mariée, ozali mwasi, ovivaka na mobali moko besongolo upakala. Bakoko ozwa bazwi mayele na yo bakomisi yango esclave. C'est-à-dire que mutu na yo ezali ko réfléchir na esclavagisme pour faire du bien ou soit pour faire du plaisir na mutu moko songolo upakala. Voilà pourquoi na bendition de ko. Tokosa la prière. Mutu nyonso oyo akanga mayele na yo. Intelligence, on a même ordinateur pour fonctionner bien. Il faut ezalana babiloko nango ya intelligence o babengi baram. Mais yo balongola intelligence. Nozo mona mutu atangi mingi na vie. Musala te. Do balongoli ye, bakangi makanisi na ye, bakangi conscience na ye ndeko. Il faut oya oleka na délivrance. Tozali na 3 jours de prière. 3 jours de prière. Na bengi sur maman, na bengi sur papa, na bengi sur jeune. Ozali na avenir mulayo, ozana nwelenge. Tango zoyoka o ba baby si mwana. Yoka ba baby si makolo te. Makolo eza nango kotambola. Po monde de ténèbres loko ezolukeza ke mutu na yo nde ba bebisa. Ndeko, beba na yo makolo me mutu te. Beba na yo makolo me mutu te. Ozomona mutu ba bebisi ye mutu na kindoki. Me batu bazotu na mwano azalaki normal akoma boye ndenge nini. Milimo mabe bazwi conscience alibota. Ndozomona famille bazotourner kaka. Bazoyebe loko bakoko sala te. Bazwi conscience bakangi, bazwi mayele ya famille bakangi. Eza pe na batu mususu na kati ya libota. Azwa mayele ya batutu ya famille ya salelaka yango po na richesse na vie na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, na bengisio na prière, tozali kaka temps de la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est René Abiri, l'évangéliste, le serviteur de l'Éternel. Et alors le temps est arrivé pour nous de nous donner dans la prière. Et alors, Tozali na 3 jours, il y a prière au groupe d'intercession internationale. Donc, Nazali ko bengisa biso de partout dans le monde. Ozala, Ozali wapi de vous abonner massivement parce que c'est le temps où on doit vraiment prier pour nos vies. Et alors, 3 jours de prière au groupe d'intercession internationale est organisé. Donc, prier pour Namutu. La tête, toko prier pour na mutu. Mutu ezali esthétique ya nzoto ya mutu te. Mutu ezali esthétique ya nzoto ya mutu te. Mutu nzambe akeli yango po e fonctionner, po e travailler, po e réaliser ba projet. Mutu ezali ko permettre na mutu aiba na ko réfléchir. Mais okomona combat na vie ya mutu plus ezalaka mingi na mutu.
okoyoka muto akoyebiso que non, à ces derniers temps je réfléchis beaucoup, à ces derniers temps je suis bloqué. Donc nyonso wana ezali koyela mutu, c'est-à-dire que soki mutu na yo la tête ezali na kimia te, eloko ekotambola ezali te. Tozomona na 1 Samuel chapitre 16 owapi combat entre David na Goliath. Bible ezali kotalisa biso ete Goliath azali koloba ete akokata mutu ya David. David alobi na Goliath na kokata mutu. Non, donc le combat nous revient toujours na mutu. Souci ya monde de ténèbres ezali nini? Souci na bango ezali ete mutu na yo bakweyisa yango elala na mabele. Et alors na bengisi yo ndeko de partout ozali. Abonne-toi, tozo banda lobby mokolo ya mercredi. Lobby mokolo ya mercredi tozo banda prière. Tozali na 3 jours de prière otoko prier sur mutu. Mutu ya mutu ezali sacré. Mutu ya mutu ezali sacré. Mutu ezali ko permettre na yo o réfléchir makambo ou avancer. Mais ozomona bazokende kosala kisi bakangi makanisi ya mutu. Ezana batu musu bazo vivre na se na mokili oyo makanisi na ye bakanga yango na monde de ténèbres. Évolution ya mutu tope mutu azo prospérer ezalaka nde na mutu, mais ozomona prospérité intellectuelle ya mutu ba bloka yango na monde de ténèbres ezali ba problème o esengeli na yo to prier. Ozomona pauvreté batsaka yango na kati ya mutu do ba inculquer yo yango batie yo pauvreté na kati ya mutu, batie yo stérilité na kati ya mutu. Donc nzoto ya mutu e fonctionnaka à travers mutu. Mutu ezali mère ya nzoto. Donc nyonso tous les mouvements to salaka ezali kouta à partir ya mutu. Soki mutu na yo ezali combattu, c'est-à-dire que nzoto moyen est forcé et avancé ezali te. Moral na yo ezali très abattu. Bandoto ya mabe à tout moment. Bazolando na bandoto bazali ko menoncer yo. Surtout mingi ba mama. Nani opesa mutu na asimba mutu ya mutu eza sacré. Ozomona bazochelo imposition de main. Loboko ezotsa likolo na yo. Tozali na la main puissante et la main de l'ennemi. Okomona mama moko boye nazwa témoignage na ye na wenze ya Gambela. Akenda bakanga esuki. Afandi mutu azokanga esuki azalaka na ba principe. Alobaka keno te soki nga nazokanga mutu suki na lingaka mutu atala kitala te. Mama azwa kitala amoni mutu azaye moko me amoni ata 10,000 misapi ezobima nde ezokanga ye mutu. Ndeko babebisaka mutu na mutu komba na yo na monde de ténèbres ezali na niveau ya mutu. Aussi longtemps na mutu na yo kimia ezali te. Ma sœur, mon frère, ezali pas si po au avancer, ezali pas si po au progresser. Voilà pourquoi na bengi sur tozali awa toujours na chaîne YouTube na Trace RDC News. Abonnez-vous. Tozo banda tozali na 3 jours de prière. Otoko prier sur la délivrance de notre tête ya mutu. Bakoko zwa makanisi ya mutu ndozo mona bazwi mayele ya mutu babongolisi mutu kizengi bazwi mayele na yo balongoli yango na monde de ténèbres bapesi yo mayele ya buzoba balongoli yo mayele ya normal bakotisi esprit ya kibandi na nzoto ya mutu balongoli yo esprit normal bakotisi yo mayele ya kipede bakotisi yo mayele ya kilesibienne bakotisi yo mayele ya kimuyibi na mutu bayiba intelligence na yo ndoso mona mutu akoti na prière abondeli à l'équipe na ba délivrance mais changement ezo salemate changement ezo apparaître te na kati vie. Pourquoi? Parce que bazwa conscience na ye bakanga yango quelque part. Nani akanga conscience na yo? Nani akanga intelligence na yo? C'est tout un combat. Combat ya makasi na vie na yo, ça commence premièrement au niveau de la tête. Combat makasi. Nde tozomona mwasi ake kosala kisi. Mobali ake kosala kisi. Po akanga mayele ya mobali yake. Nyonso kolobelela mobali to nyonso kolobelela mwasi na ezala wi. Na viva yango deja awa na Kishasa. Bandeko na biso abasio bauta kapoto. Ayeya na Kishasa lingani na mobali. Mobali lokola comprendre que moi suis azalaka na moi possibilité. Mobali akei asali fétiche, asali kisi, akangi mayele ya mwasi. De la manière à ce que
même ata batu balobi ndenge nini ye azoyoka do ye kutu do bakanga ye ndozomona mwasi akomi kizengi ya mobali mobali akomi kizengi ya mwasi o batu bazokamwa oyo couple bavivaka ndenge nini ndeko nabengisi yo ozali homme marié ozali femme mariée ozali mwasi ovivaka na mobali moko besongolo upakala bakoko ozwa bazwi mayele na yo bakomisi yango esclave, c'est-à-dire que mutu na yo ezali ko réfléchir na esclavagisme pour faire du bien ou soit pour faire du plaisir na mutu moko songolo upakala. Voilà pourquoi na bendition de tokosa la prière mutu nyonso oyo akanga mayele na yo. Intelligence, on a même ordinateur pour fonctionner bien. Il faut ezala babiloko nango ya intelligence o babengi baram. Mais yo balongola intelligence. Nozomona mutu atangi mingi na vie. Musala te. Do balongoli ye, bakangi makanisi na ye, bakangi conscience na ye ndeko. Il faut oya oleka na délivrance. Tozali na 3 jours de prière. 3 jours de prière. Na bengisi yo maman, na bengisi yo papa, na bengisi yo jeune. Ozali na avenir mulayo, ozana no elenge. Tango zoyoka o ba bebisi mwana, yoka ba bebisi makolo te. Makolo eza nango kotambola. Pour monde de ténèbres loko ezoluka ezake mutu na yo nde ba bebisa. Ndeko, beba na yo makolo me mutu te. Beba na yo makolo me mutu te. Ozomona mutu ba bebisi ye mutu na kindoki me batu bazotu na mwana azalaki normal akoma boye ndenge nini milimo mabe bazwi conscience alibota ndozomona famille bazotourner kaka bazoyeba eloko bakoko sala te bazwi conscience bakangi bazwi mayele ya famille bakangi eza pe na batu mususu na kati ya libota azwa mayele ya batutu ya famille ya salelaka yango po na richesse na vie na ye. Bien aimé dans le Seigneur, na bengisi yo na prière. Tozali kaka na 3 jours de prière ya pamba. Tozali na 3 jours de prière, groupe d'intercession internationale. Na bengisi yo mon frère, na bengisi yo ma sœur. Ozali ko se retrouver na ba point oyo yo ndeko benga ko hésiter te to prier. Tozali na 3 jours de prière sur la délivrance de notre tête. Nous sommes na mutu ayane Kishasa, mais mayele na ye bakangango na mboka, bakangango na zamba. Bakanga mayele no peut-être na se ya mai, bakanga mayele bana nozo kamwa. Oh, na boti bana kitoko. Mais résultat te. Vivité, makambu te. Qu'est-ce qui se passe? Papa atanga mingi, maman atanga mingi. Mais tala bana. Bazui bana ba bebisi. Babebisi nzoto de babebisi nde mutu na bango, babebisi mutu ya bana. Barendre bana ba fainéant, barendre bana kindoki, barendre bana vie dure, ba combattre mutu. Kozanga te, abonnez-vous massivement, bengisa papa, partagez vidéo. Bandeko baya to bonde la to luka elongi na Zambe, Zambe ya Israël akomi monisa manafi na yo. Ndeko nangai to monana tozala connecté na chaîne Nabiso Trace RDC News. Tozali na 3 jours de prière sur la délivrance de notre tête, de notre intelligence. Nous devons être sauvés. Dieu doit nous guérir. Maladie oyo monde des ténèbres et na cerveau na yo. Mutu ya mutu. Nzamba kelio na misu. Nzamba kelio na zolo, kelio na mato ya kelio na munoko. Mais ozomo na mutu azo vivre. Monde des ténèbres bebisa e misu. Moyo mona lisusu ezate. Pourquoi? Parce que mutu ezomona te. Ba bebisa yo matoi. Ndozo mona mutu aza sumiwe. Alobakate. Non. Bible zoloba na biso. Ba tela ba makambo boye e bimakande na ba prière pe na ba jeûne. Tozali na 3 jours de prière. Kozanga te. Abonnez-vous massivement. Partagez vidéo. Tozo banda lobby. Amen. Zambe apambola bino. Temps de la parole.